nyonso oyo bolingaka www.congolocolenews.com tokutani lisusu totalaki oyo ezalaki na Masina lolenge lake komi na Masina me botala oyo isoke nde eza fleuve na bandi na ba pirogue na ba bateau ekokoleka bolanda bino moko lolenge aveni isoke komi kasi suki pe wana te pasi ezali nini mai oyo eketi na Kabamba bisika ba refoulé à Brazzaville ba vandi botanon bazano na ba condition apasi mai oyo lisusu ekoko kotela bango en tout cas ezali likambo apasi bolanda bino moko na bilili tokutani na suka ya reportage Maman est bonne à classe. Oh, il va m'en accourir, on a de ça boulot. Et ça, ma rambo, c'est la première fois. Ça, c'est un boulet de place petit on a zo bon ça la web ça coûte contre la carte web ça contre la carte ba nous ndé ça va boucher na carte comment la quartier la colle na quartier place oyo ezala kaka boy kala ezala ka teme ba ne passer ande komi boy so mbule noki ya makasi nde tonda ka boy mais so ba longo ba secteur ba nini ya ba belge mai umela ka ta ke donc ça ceux qui vont wana ba loba quelle heure est-ce que Kouti Kemi sa papa na Kouti Yaoloba Kouti la chaîne la TV pas l'action la TV Yaoloba Nema yeton na kuma Yaoloba Akini Kouti akati moto alimonte ya kotima kakati ya moto kuna Yalo bela azoko mamoto na yebo na attention. Achète voiture
tokomi na suka ya baélément oyo tosengi kaka na bagouvernement ya mboka na biso batalela biso makambo oyo na bandi bino moko bomoni réalité oyo esalami na nzela bamai oyo etondisi babalabala. Napesi merci na balandi nyonso ya www.congolokolenews.com, napesi équipe technique mobimba ya www.congolokolenews.com bote pe na remercier bango na musala makasi bazali kosala butu pe moi wana moni papa de chute azali directeur ya programme na moni Patrick Mtsala o azali na prise de vue pe na montage na moni lisusu Amazon Gudil Bisengo. Napesi mbote na papa Edi na Allemagne, napesi mbote pe na Vienne nga Jean-Claude Tsingi na Allemagne. Tokutani na mikolo ezali koya na lingi bino mingi. Ciao.